soki mobali nanga yebisa inga vérité ki tango nazalaki na Afrique ke awa na poto nde naza boye na bota mpo nazwa mukanda ke mwasi yango nazwi mukanda me tokabwana na biso wana eza likambo mosusu vraiment ekozala situation moko pase mpo ngai mpe nakondima te mpo nde balobaka ke oyo olingi basala yo te kosala mpe moninga te jamais nakondima ke naovanda mbanda ndako moko mpo eza risque mpo mingi bamona yango ke eza nango normal ke mais mpo na nga moko sikoyo nakozala na nga à l'aise te en tout cas mobali na nga nakovandisa ye nakosolola na ye bon azwa décision ngai to mwasi ya mondele ye moko azwa décision na ye soki ngai mobali oyo aza na Afrique wana omona toyokana ye boye te ndenge nini okomi kuna okutani na mobali mosusu obosaninga bandeko basi bolandaka bato te bolandaka bato te mpo soki oyebi vraiment parole okoki kondima eloko ya bongo te ndima kutu ke boma na yo libala boma na yo libala kende pa yo kokende nzambe pa kopambola yo akopesa mobali mibali ebele bakomaka koya na stratégie moko ke mama na sepeli na yo oza boye nakobala yo okozala mabala na nga tokosala mariage mpo mwasi oyoki akosala mariage asopani donc eloko wana bandeko na nga basi eza vraiment malamu mpenza te soki omoni mobali azoyela yo azoyebisa eloko ya liboso abandiki ya kobala yo mwana mwasi mobwa ye mwana mwasi yango mobulu mutu eningana azalaki bien ebandeli me ntango avandi aboti adivorce na mobali akomi ne mutu ebaluki baldoka akomi na ye lokola amemi poto yango na mutu. Oui, alors bonsoir Bandeko, pas besoin d'en abisso partout dans le monde, aux chaînes Nabino Yawaku News. Les autres sont souvent n'engagés kaka, beta masolo nabiso pour la communauté nabiso avancée. Bon, nous avons un côté awa na yambili bino invité, nazana invité awa to solo là pour tout ça la mois débat, bon zaka oyeba, comme ça la bamayele par rapport ya thème tout ça na ngwa sujet moko boye na sur mingi ba kutamala makambango et voilà. Nautika invité na ngai moi se présenter après to kota na émission na biso. Bonsoir madame. Bonsoir. Na yambi nani na émission na ngai awa. Yambi mama la reine Nzinga. Oui, na yebani bongo na la reine Nzinga TV, bat nyonso ba yebinga. Ba ope ba yebinga te po naza mopaya awa na Waku TV, naza mopaya mais na libanda bato bayebinga na kombo ya la reine Nzinga TV. Ouais. Ok maman la reine Nzinga, on va expliquer biso mamuke ofandi na mboka oyo ça fait combien de temps bah neni ni vie marche na mboka oyo zali moi parole. Merci mingi ndenge opesinga maloba ngai naza mwana ya Bundes donc justement na Berlin. N'avant déjà depuis 1994 naya donc na pendant des baloba moi na poto ya tongo. Oui donc n'avant ninga na mboka oyo bon mboka na biso ezala ngo bien donc tozala na biso malamu awa soki oluki problème c'est que yo moko luki problème mais soki ozala malamu ozala bato malamu problème pe ko kwela yo te mais mboka na biso meza bien. C'est bon. Bon, tout à l'heure, sujet, tu as dit que tu as mbala moko. C'est un sujet moko tu sais batu mingi bandeko mingi boye. Concernant ya tout le bandeni, bamibali oezalaka keno abengisi femme ko Afrique. Ko koma na awa bon, moi ça ebaka keno na okoma na mbala moko na foyer, mobali na ngai, mais okoma awa quelle surprise, ba famille mingi, ba basi mingi, tant okoma awa akuta mobali na ye. Azana relation moko bo vivre wanango donc ana mwasi bazala na ye nan basila na biente et abengsu mwasi siko moi santanga okoma bon et comme ga lokola mwasi akala bon na ibika moko peneza eza salama donc mutu abengsa mwasi na Afrique tanga komi kotoyo mwasi na ye o fana na ndako aibisi que madame na ke wana za cousine na ngai donc madame sikoyo azoyeba te est-ce que
vie na esika est-ce que kozala ndenge nini par rapport ya ba situation yo okomemela ndenge nini zo kende ti yo oye na libala okuti sikoyo keno mobali na yo azala na relation moko boye bon sikoyo omemango ndenge nini. Oui, merci pour la néo pesinga maloba. Pour nangai eza ça départ. Omoni mobile nanga tozali na en Afrique, ye aye poto aye koluka vie. Siko kokoma komi kotoyo abengi singa na poto. Siko na poto tango na komi na kutie ke abala pe azana mwasi na ndako. Bon, ezala mwasi nyoso ezala mundele ezala mutu mwindo. Po biso no toza basi. Tokolo bateke mutu mundele toko tiate ke o mutu mwindo. Mais na ka oyo ndeti boso na ye na libala na ye kola na mobile nanga na kutie pa ya azala mwasi mususu ya mundele po mingi somo toyebi yango bakosaka mingi baso ya bato ya bamindele mingi pena na ndenge penza toyebeli basa bamindende bango mpe bato babimaka pena bavictime omona mwasi auti Afrika ye aye kokuta sikoyo ke mobali azala mwasi ya mundele. Bon mpona nga vraiment ka wana soki esalami neti pai na ngai en tout cas nakosepea nango te na sens nini soki mobali na ngai ayebisa nga vérité ke ntango nazalaki na Afrique ke awa na poto nde naza boye na bota mpo nazwa mokanda ke mwasi yango nazwi mokanda me tokabwana na biso wana eza likambo mosusu. Mais soki ezaki naye kokuta ke mwasi na ndako après apresente nga ke mwasi wana ke akosi pa mwasi wana ke nga aza cuisine na ye mpo na nga vraiment nakozala pena à l'aise te. Mpo na nga nakozala vraiment à l'aise te. Conscience na nga vraiment ekoloba mwa likambo osimba te. Sikoyo osimba te bo olobi osimba te. Na osimba te wana sikoyo bosuka ndenge nini obi osimba te bokabwana ou bien osala sikoyo ndenge nini. Eza situation mo vraiment eza passe. Situation vraiment eza pasi makasi po kotala ke wana pe aza mobali na yo papa na bala na yo oye okutie na mwasi mosusu vraiment ekozala situation moko pasi po ngai pe na kondima te po nde balobaka ke olingi basala yo te kosala pe muninga te jamais na kondima ke na ovana mbanda ndako moko po eza risque po mingi bamona yango ke ezala yango normal ke soki mwasa mundele po biso basa bato mwindo bazaka soko présenter ye mwasa mutu mwindo nde balobaka mwasa mutu mwindo timba mais pas mundele soko présenter vraiment po ba mindele ba bato moko bazaka makanisa mabete mundele jamais azala makanisa mabe soki vimake mobali a présenter ke oyo eza cuisine nanga bango bandima na bango mais po na nga moko siko na kozala nga à l'aise te. En tout cas mobali nanga na kovandisa ye na kosolola na ye bon azwa décision ngai to mwasi ya mundele ye moko azwa décision na ye soki ngai mais ezaka na pe passe ezaka compliqué po toloba na ndenge nini soki na bakawana tolobaka non baso bakutama na bakawana mingi tango a vivre likambo wana alobi ke no osimba te ake na ye abomi libala siko place wana tojugeango ndenge nini toloba nani tozwango ndenge nini nano mwasi asali mabe ou bien ndenge nini fallait supporter la situation wana ndenge zalaki ou bien ndenge babengisaki aza obligé fa zalaka na mobali na bakawana. non pona nga vraiment moni nakoyi kotinda bateke ba divorcer na bakawana mais pona nga vraiment na kawana vraiment basi wana oyo babomana bango mabala ke aye aye kokuta mobali na ye avandaka na mwasi mususu soka bomine libala pona nga eza yango bien asali malamu. Pona nga vemeza malamu so mo sa bomi libala na kawana eza malamu. OK. Eza malamu. Bon oui parce que boza ba kamoko pena za pena ba risque to koloba ya ba risque ozofanda na mutu mwasi kote mususu ayebika ke non wana cousine ya mobali na ngai ndeti kao na otoloba wana fanda pena mutonga na Berlin awa abengisi mwasi auti na Afrique madame na ye akuti ba surprise quoi ayebisi ke non yo a supporté kaka en plus bazofanda bango tu ndako moko na mwasi noir to mundele mwasi ya noir na mundele oyo azalaki na mwasi mundele na ndako akosi madame na ye na ndako keno oyo cousine nanga auti Afrique
Okay. Allez, cousine na ye wana siko aza mwasi na uti Afrika yebisi ke non moni madame eza ba réalité ya poto yo supporter kaka tozokabana na biso déjà mais nyonso wana siko basalaka na ndako ndenge ezalaka kaka mwasi na mobali ba relation na bango ye sikoyo amonaka makambo tu life donc fakanga motema parce que show eza te na ka ndenge wana mpena sikoyo toyebi te soki toyebi ke baka boye bandeko ebele bapasa na basituation ndenge wana ozomona ka oyo vraimen eza risque bandeko na nga bato bakoka makambo wana bana mitema bavringa na mitema mpo ndeti nga na kokoka ngo te eza ka moko risque omoni baje wana ozomona ke mobali na ndako azosala baje na mwasi ya mondele omoi ka bamindende bazalaka na bango ouvert asamba monene abiki na shengai sikoyo nga sikoyo nakamati nazomona babuzoba nyonso wana non wana pena yango te omoni kote mosusu bandeko ya mibali basala bongo te omoni toloba nini ke o te eza situation moko kaka bakamba poto basalaka boye kaka mpo bazwa mokanda mpo soki oboti na mondele te okozwa mokanda te oyebi eza mpe bongo te sikoyo toloba nano natuna na mwa motuna na question moko boye sikoyo eloko nini bandeko basi obie mibali bakoki kosala mpona kostope basituation ndenge wana esalamaka te estce na eloko moko keno bakoevite mpo keno baka ndenge wana esalamaka te mpo quelque part mpe bon soki totali nayebi te mais so na analyse yana mabala mosusu basi bakoma koya azwa pa mobali me mobali yango tamosu ayebi vi nayebi te ozomona aza na renseignement te donc efanda na ye soki avivraka ndenge nini na poto tamosu aye kaka afrique nene tokendaka bavacance ozwi okutani na mwasi olingi mbala moko mwasi kaka naozwa moto okenda papoto oye okutani na basurprise ya ndenge wana mais eza chose grave nde toloba wana yo okoya bofanda na moto na bakani moko ndenge sikoyo toloba soki mwasi ya ndenge wana ntango azwa badécision ake na ye abike no libala bona ofanda te ntango koma na libanda bato babengi mwasi ya ndenge wana babengisaki ye na poto tala makambo asali ngai ozomona c'est pas normal ozomona bokondane mwasi ya bato mais makambo oyo akutami nango vivre po azwa badécision ya ndenge wana biso na bato ya libanda toyebi te kaka tokokritike ye ke non fallait pas babengisi kobengisa mais non babengisi ye mais oyebi te ke bato balobaka na bango kaka mokili elobaka nango kaka mokili bato ya mokili balingaka ntango bamoni eloko ya bongo baseki mais yo moko oyo vivre baproblème wana oyebi yango wana na ka wana nga na olobaka baninga basi ndenge basalaka aye kokuta mobali na mwasi abomi libala bandeko basi bolandaka bato te mpo soki oyebi vraimen parole okoki kondima eloko ya bongo te ndima kutu ke boma na yo libala kende pa yo kokende nzambe pa kopambola yo akopesa mobali ke ofana na libala moko ozosi sentir mal à l'aise apo bamaladi mpe ezalaka pembeni maladi biso mo tobenda yango siko na baka wana anta olobi kotia susi te okotia susi yango omonaka mpe bamosusu omona okoki te soki mpo oza motu moko motema mabe omona mpe otili moninga poison omona mpe osali moninga na yo mabe mpona nini atikila yo kaka esika motema ekomi na suka apres mibali mingi mpe bakufa bongo mpona ka wana mpo mwasi ya mondele ntango amoni deja eloko ya bongo aye kocomprendre ke mwana mwasi oyo babengisa na afrique nzoka azalaka na ye mwasi na ye mondele babomaka eloko nde bato babosana yango wana mindele babombaka mondele couleur ya poso elobi te keso mondele aza mondele mais mondele mpe aza motu ape na basentiment ozomona mpe keno surtout bango kutu bazala eloko mwa moke andimi ke vi na ye aperdre ndango ozomona biso mozalaka ta mosusu fort na makambo ebele situation omona basituation mo difficile tozosupporte kaka ozomona tona balanga tolobaka supporte kaka libala ezalaka kaka boye kaka fo supporte mais non kosupporte wana mpe ka jour mosusu mpe bobomanaka na ndako po bato mingi mpe babomanaka mpona baka wana neti na ka oyo penaki oyo ke kokuta mobali na mwasi na ndako bandeko na kosenga bino mpenza pa bozali vraiment bosala likambo oyo te soki eza mpona mokanda okoki kobondela nzambe akopesa mokanda likambo na likambo eza na ta nango malamu kutu zwa mokanda na ndenge ya bien ke ozwa mokanda na ndenge ya masumu soki otali mpe bato ya bongo
lelo bazwa badoki me vina bango eza bien te soko landeli pena batango bien baza na kimia te mpona nini basalaka eloko moko boye ta mabe moko boye comment se reprocher toujours pas ozali ozokanisa likambo wana otya tranquillité longwa quoi omona mwasi ya bato ya mondele vraiment azwaki yo mpena koyo mobali marke bato balobake mwasi ya mobali bakoma mondele na moto mwendo bakoma akoko te eske ondimi yango wana soki olandi yango tomonaka bango babiloko moko kala tanto esika pete balangage bakoma na bango koko pourkui bakoma akoko te eza nde mpo mibali ya bato mwendo baza mpena na verité na monoko te mobali ya moto mwindu ayaka kaka na makanisi ke azwa doki soki azwini kaka doki akimi omoi so yanto lobake munde na mutu mwindu baumelaka te mais soko yeno pena makanisi pena ke no na ye vraiment mpona vanda mwana mwasi oyo natali couleur te okovanda mais biso toza na temi kaka ezali ke bato oyo bavandaka na mindele ke atiki mwasi na afrike aye kote oyo te omoni so totali bien pena en tout cas eza normal te mponga na oloba soki oyebi kotikaki mwasi na afrique omoni okomi na ntango ofali obengisa mwasi na wana na afrique mais fo luka nano relation oza nango osisa relation wana oza nango avant mwasi wana ya omona babiloko bamakambo wana ozomonisa ye mpo eza d'abord na maloba te oyebi ke makambo mosusu mpe ezalaka ke mwasi oyo aza na afrique basola na bango nde na mobali eza basi mosusu omonake botisa mundele nayokaka ke na poto so obotisi mundele okozwa doki ntango nakoya na kokuta deja doki omoni mingi mpe ezalaka bongo mais eza mpe na bariske tomona mpe toyoka mpe bacouple ndenge wana bolobi ke non ça va yo ndenge oza kuna baréalité esengiki na botisa mundele apres ntango nakoyale yo boyani na mwasi wana tozongani mais na bolingo ye moko mosusu bamekaka te moto wana ozotinda ameka akende mpo azwa doki mais soki akei mpe akomi kuna makutani nango mpe eza nango malamu ozomona eza bariske yo okomi mpe kaka deuxième bureau soki mpe ndenge nini ozomona toloba sikoyo nini maintenant okoma mpe deuxième bureau te soki akuti makambo nyonso eza bien mwasi aza jour eosimba te soki akuti nyonso vraimen eza bien sukasuka nango aobomaka libala wana olinga kuti ozo mobali yango te sikoyo na situation ezalaka ke biso basi mobali alopo eza mpe na mibali mosusu batindaka mpe basi atindi mwasi okende liboso na poto otinda mwasi ya wana eza vrai atindi mwasi na ye na poto mais eza bakambo mais mwasi sikoyo akute na mobali ya mundele aboti na mobali ya mundele azwi mokanda mosusu mpe kuti mundele kuti mpe noir mpe azwi mpe mobali moko noir mpe kaka ntango ezoya boye ameske bon mais nde pa mpona banoir eza risque mais tolobaka kaka bon eza baka moko tolobaka kaka moni eza bariske ozomona eza riske kotinda mwasi pai moko boye yo mobali nano okóma totya makolo te yakende kodébrouiller vie ozomona toyebi eza basituation tokutana wana na bamboka na biso ekóma kotinda ke non moko fo esalama nde ekóma kosalama mais eza mpena bien te eza mpena bien te mpo mwasi akokóma pa akokóma wana badifficulté akokutana nango ozomona basi bakokanga mpenda ozomona pasi te ozomona ti ekóma na point moko boye donc ezalaki choix na ye te mais acédé mpo na likambo moko boye toyebi te ozomona sikoyo ntango koya okuta sikoyo mwasi na yo okomoyoka basango ke abimaka na intel banini donc oza sikoyo ndenge nini ozomona okozongola mwasi yango mais soki kaka okomi koyoka deja bakina na nsima na yo avant wana ekomaka boye esalaka boye omoni amour ozalaka nango mpena keba mwa ezomona ekiti mwa moke mpo confiance mpe nasi confiance ozala mpena su te ndenge ezalaki au début parti wana nde confiance ozala su te confiance mpo omoni mobali nde tolobaka ke mobali akoki kobala basi 5 nde bato balobaka mais nga mpe na ndima na yango te nasepela nanga liloba wana te kobala 5 6 mais namona eloba wana eza nango bien te mais mwasi sikoyo so akomi kaka mibali bakomi otanga deja misapi ekomaka deja mpe eloko moko malamu te ndeti na ka wana ke mwasi aye mobali otindi mwasi na poto mwasi akomi na poto apres amoni ke vie mpena ndenge azomene eza vraimen bien te azwi mobali mosusu koto oyo ye azwaki mobali wana mpo na ide mosusu ke azwa doki ntango akozwa mobali omona mpe mpo mwasi soki azwi mobali aboti antuka mingi basi batikala na mona mabala wana
Oui, mibali nde bakabwana mibasi nde batikalaka. Oui, mobali pena moi c'est soit akeka déjà na relation moko déjà. Pour te dire que moi c'est mingi alingaka pena. So lingala mikuwa. Ah, mobali alingala mbebo mais biso lingala mikuwa. Bon, malgré que tout mibali nyo peut tout mais nengi tendance ya makambo to nengi zalelaka to bige basi pena so alingi pena. Oui. Mobali okende ke no okende na projet moko boye azana likambo moko azo planifier que non tambo se pesi boye projet na ngeza boye mais moi si oza atam so ko pena bakanisi wana mais so koti au moins pe ako changer na fandi quoi so kimia pena mon ke mobali pena ye pena to fanda na biso calme en tout cas voilà. Pourquoi moi c'est avandaka na libala moi c'est avandaka na libala ezalaka te ke ta mususu za makanisi na biso ke okuta na mutu ango ovandi na ye et yakande à travers ya mobali wana pona vie ne tozalaka boye mobali nde mtayebaka obala mwasi ba relation nyonso oyo tozalaka nango mobali nde mtayebaka obala mwasi soko so okuta na mobali ya bongo après alakisi yo vraiment bolingo wana pe abotisi yo dozo sentir pour moi si mobali soka lingi yo okoyeba okosentir yango pe mobali pe soka lingi yo oui eyeba na vraiment ndeka bozo vanda ka bo wana yango mona ke mona pe mwasi akangami na ya vandi na ye pe bon babandi pe vina bango baboti omona mobali oyo aza na Afrique wana omona toyoka na iboye te ndenge nini okomi kuna okuta na mobali mususu obosaninga bon eloko wana eza eloko moko toyebaka eza likambo ya Nzambe ya libala ezaka ya Nzambe we so otindi mutu na mabe yango ekobotaka mabe mais soko otindi mutu na malamu olobi ke mama supporter na centre oyo zali Nzambe akosunga biso suka mukande ekozwama ça eloko te bongo eloko montant tozaki na Allemagne pour tozwa badoke umela mais tosupportaka tomona na biso te ke basi basala soki ndenge nini kaka mpona moya lelo bato bachangea lelo tozomona bamoni osalama mingi wana etolobaka eza bapasi bapasi tozana wana Afrique kokima bapasi wana bato bakomi prêt ya kosala n'importe quoi ozomona à partir Afrique to na poto tolobaka kokuta Afrique quoi ke moto auti Afrique akimi pasi na Afrique tanga okoma koto oyo bon tanga okoma koto azomona ke bazo bagrimasa tozalaka na mosusu poto mokanda sa mokanda neti oza rien ozomona alors moto soki oza pena na kondima te ozomona okosopana osali likambo moko boye fale posala ozomona bapression ya bato otinda na mabe encadrement pe milieu za nango pe ozomona so ozoka kwa mambo moko boye ke non ezotungisa oti okosala likambo fale posala ozomona en plus quelque part le sous bon na éducation pe pa moto pa ya uti ya ne akoleli ozomona so déjà en Afrique déjà za kino moto moko bulu yeke en tout cas na ndimite ko to soko ye okuta na occasion moko boye facilité moko boye osalela ngo te ozomona kaka yango bon kuna unataka na salamu mamba ya danger bon awa ko tupa nazali zomona voilà quoi makambo ngo ezalaka ça dépend ndenge muta kolela ndeka osili koloba vraiment makambo ngo eza ndenge muta kolela po soko kolela na yoka ville oyenge tango po koma kote oza mutuka ya oyenge ndeto lobake o te mwasi mobwa ye mwasi ngo mobulu mutu eningana azalaki bien ebandeli metanga vandi a boti a divorcé na mobala komine mutu e baluki baldoka komine edo kola memi potongo na mutu mais soko moni mutu na ya pesa na passer na le message so moni mutu azalaki mwasi libala abomi libala nde baba poto baka ko boma libala sikoyo akomi na vie moko penza doki mutu e bouger ye akomi na mutu banganda partout bazali batu bazali azanga kate akomi na mutu moko partout batu bazali ye pe baye bakiaza wana komela masanga so omoni mutu abongo abomba maki caractère na bomba caractère hypocrite oui abomba ki caractère alinga ke ayana na poto so akomi na poto aboti na ye azui mukanda na ye nande pe batongo batimbisa bango diaki na poto nationalité ezali soka zi doki na ye azelika nationalité ye wana omona ke alakisi bizaini na ye donc yango omona ke bazala bango bongo papa nanga bazala bongo eza pasi quoi donc tolobani na conclusion en tout cas pena fo tozala mayele kaka toloba kaka mwasi bien mobali ofanda na ye avant zo engagement pena na bon fo tolinga toyebaka moto tofanda na ye ozomona lelo osala biso pe susu bon naloba nini biso mingi soki kaka mobali aye
ana kobala yo so bimisika mo wana bon to mona neti mbala moko ba porte no se fungami azala screw azala ventrier azala criminel mo wana ka soto ki yango basi bandeko na bisa basi donc e ba te soki ni na kati mwana mobali to oyebi ete mais bokutani ka mbala moko yo mama fitir mama bana na ngale obika likamna zelaka yango yo ale mbala moko ale sopi boule est-ce que pena ezala ndenge nini ezala bon au moins neti mwasi eloko alinga kaka yo kakombo ke na obala yo mwasi soka yo kaka ke na obala yo esili asopali na ye yango moni siko mibale ebele bakoma kaka koya na stratégie moko ke mama na sepeli na yo oza boye na kobala yo oza mabana nga tokosala mariage po mwasi oyo kaka kosala mariage asopani donc eloko wana bandeko na nga basi eza vraiment malamu penda te soko moni mobali azoyela yo azoyebiso eloko aliboso abandiki ya kobala yo seki aza scroll mobali soka lobi ebandelika kobala yo aza scroll po mobali oyo ayeyaka pa ya mwasi alakaka ye na mariage te akopusa nanu pembeni na yo po asepeli na yo asepeli na yo ta mosusu po omoni mobali oyo nga na bamobali ya solo bolimbisa so po tochange so mwa temi moke oui mobali oyo ya solo po apusa na pembeni ya mwasi ezalaka ya likamba lelo te ezalaka likamta mosusu inane beta mosusu kelike 6 mois azotalela nano mwasi na musika so bovandaka neta mosusu mboka moko atalaka yo kaka na musika pe alingaka yoka masolo na yo soki ezaki te nta mosusu baniveau ba Facebook wala ta mosusu akengelaka profil na yo alingaka yeba eske mwa mwasi oyo asikomporta ndenge nini suka tanga koya na vie na yo aye vraiment tanga koya donc alobakama libala te omona kaka moto azosolisa yo kitoko bozosola na bino masolo ezotambola suka jour akoloba noka likamba libala yebaka eza ya solo mais oyo bayaka mbala moko lettre surtout bato bayaka na balettre wana bascro po scro ayaka na lettre po ayebika soki apesi yo lettre fungoli baporte ayebika ke esika wana mwana mwasi oyo nyonso na kolinga aza na ye mpo na nga omoni balettre bino bato balettre bokeba si bato batimbela bino déjà bon la reine Nzinga nde bomoni boye po tokomona bito chute na biso de malembe ye pe azali chroniqueuse ana chaîne na ye so bokotika la reine Nzinga TV bomona ye donc bo s'abonner pa na ye vraiment massivement boyoka masolo bien mutu ya bio donc bo sepela vraiment voilà quoi donc wana bambote opesa bambote bato moko yebi po to chute na biso malembe oui tokomi na biso na suka pona vraiment ko clôturer po to sukisi ngala kopesa nanu ya liboso na vana pesa bambote na ba oyanga na bani boza ebele mena ko banana nuke bande konanga ndeka tolobaki ne bandeli wana yo mama ozana Afrique mobala azana poto mobala yebisi yo ke non mama awa na awa na bota na mundele mama yaka soko ye ndenge za bona zola nga déjà donc na ko présenter comme cuisine nanka ba mama nanga eloko abongo bolinga yango te soko bota déjà na mobali yango yebisa yeke na koya nanga me zulanga kote musuna koma nanga te na centre na vanda soki ke bino boyokali na bino te ke libala yango esimbi te wana ba papa naza nanga pona yo me ko vanda vraiment ndako moko eza risque bandeko nanga bosala yango te po mokili nde tozalaka bamire eyokaka banzete eyokaka banzete tozomona emonaka bato bamire mpe eyokaka lobi mwasa mundele basinale yo oya kufa na opamba otiki kaka bana na yo po mundele tanga bomaka ya koboma ya otika bana na yo abomi na mobali bino misatu po mundele abomaka bino nyonso misatu bokei operde pe bana batikali kaka bongo koyenga na mokili oyo donc eza malamu te bolinga eloko ante bovanda mibali na bandako oyo baza na basi na bandako na yango na opesa vraiment mbote na ba oyanga vraiment bambote pena surtout na opesa mingi na ba fidèle à la reine Nzinga TV nyonso po mingi pe naza na Facebook nange ezali la reine Nzinga Vencedora vraiment ba fidèle nanga ya Facebook nazo pesa bino pena ba mbote na obana na Katokunga de Atlanta aux États-Unis mama leki vraiment nazo zela kaka eloko wana yebisaki yo tango talaka na yebisaki na Congo memelanga eloko wana tango talaka kaka video comprendre ke eloko nio ko memelanga pe na opesa papa na biso pe oyo alandanga mingi Feliciano Lubanzadio bambote na niveau Facebook nazo pesa lisusu mbote lisusu na
na bakomba on dit ezokimba na tonton Mayo Gino ye paza su moko na chaîne ye pe alandaka nga mingi na Facebook Mayo Gino bambote na opa yozali après na opesa lisusu mbote na lisusu nani baza ebele balandaka kuna na opesa papa Raphaël bambote mapa yozali nazopesa susu 16 TV bambote na opesa su dovele bambote nazopesa lisusu na lisusu etikali moko wana bato balandanga na Facebook wana baba bafani na niveau ya Facebook moko etikali mena bosani kombo boza ebele boza kebele ba émission esili te tokoya lisusu donc en tout cas merci pena pona ndengo ndiminga na chaîne na yo Waku TV s'abonner. Waku News. Waku News. S'abonner. Awa biloko bien zalia boza décider. Na peste bambote belé na bato balanda ngai. En tout cas na bosani pété ndeko na biso wa John ndeko Jonas auto za problème ya auto père de mère na ye donc na pese ba condoléances pa zali. Bambote sopa ya vie na ngai DV Kazai. Massa nyonso à Berlin, vous êtes belé, donc son ami là attend à combo, c'est très compliqué. Dino Colombo, na ina bosana. Star na bisa Berlin, Dino Colombo. Bambote na yo. Papa DV. JK bambote na yo. Mancox Manini na Finlande, bambote na yo. Credo Amarelo C8 na ma Pelagie, bambote na bino na Bruxelles. Madame Nangai na bana Nangai bambote na biso bambote na bino voilà tout le monde mbala sima au chaîne na bino en tout cas s'abonner partager lien on a tout le monde wana bomona soma bien na émission Olanda tokutani wana na lobi bye bye na bosani moko na bosani photo Flo de Berlin bambote na yo papa Philo mo pepe bambote na yo die babote bambote na yo bino nyonso ba José Baz tout bambote na bino pa bozali José Luko ki yo pe coiffure bambote na bino Sim John bambote papa Mendes na Maria Mendes bambote na bino tokutani mbala sima bon émission pena tosuikaka po sinote eza compliqué vraiment moko sina bosa te madame Waku News wala mama abana na bosa ni yote bambote no pazali kitoko ouais kasi wana tosuikili awa mbala sima tomona lisusu bozalaka connecté bon mona suma malamu ebele en tout cas c'est plus trop bye.